ne sait pas. Mais garçon a koufandé na kata voiture Anna. Yango sala ke Anna ki mangola. Yango sala ke Anna ki mangola. Ezaka parce que bakuta ebembe na kata mutuka na ye. Et puis ebembe ya mutu azama kila makasi. Berik ya palanka na Luanda. Renate moi na palanka na Luanda. Ah oui. Yango sala ke procédure wana Anna koka yango te. Malgré ça oboko na bandumba. Na kaskel. OK. Malgré ça oboko na bandumba. Mais tango bembe bibi na kati mutuka na yo azana na shorte fala ki manano parce que procédure wana ngeza makasi leke Willy Mouché na kufa na voiture ya Anna na Angola petit frère Willy Mouché ni propre ba retrouver mort na kati car et lokoli ne leka Emson na Angola azana groupe ya ba toyo Emson na Angola aza mama o avant lisa bandumba alinga grigri kisi asale la fétiche et puis azana groupe ya toyo si tu oses on te OK. Donc azaki mama oyo alona ki na Angola. Tala bino tozo kutana batu na internet tozo so na bango tozo esprit toza esprit tozo na bando ki na internet na Luanda azaka ko boko la bandumba mais azako sela ba pratique ba kisi. Soko alingi yo kiu makila ye epa na eza ala sanguinaire fo makila. Leke Willy Mouché na kufa na kata voiture na akima procédure à l'état aya mama poto. Mais Anna, likambo pola te. Tala makila mutu ti lelo bimi su na poto. Ti lelo ye bima su na poto. Mais na ndenge ya Angola, azana groupe, azana ba grand frère na ye propre. O basala ka toyo. Crack OK. Azana kiri ya ba grand frère na ye. O basangana basala ka toto. Donc aza fille asala ka mafia. Aza mafioso en fait mafio basala la mafia mais ceux qui pour lexi mayele ba kaka OK ba on bazu l'arba kei Anna tu connais kati ma mafia wana atindela batu mitakala ayeko so mutakala papa o ya Belgique atindela ke 5000 €. Alala kina papa mona kati ndaku na ye a filmer papa wana azongzeli papa na vidéo ba suki na débattre papa na uchoti ndele mbongo ya même pas un mois 5000 €. Nda comment ko la beauté image pour na coquette. Ma koko fo boya beauté. Bato tu balala na Anna, so ça la spiritualité te, mutu e baby fo boya beauté. Po ayo lalo atikelo makam, ou soit to memi beauté l'église, ba délivrer ou soit to boy beauté. Si a filma ba beauté, beauté on se makasa o lobate. Anna comme lokola Jezabel en fait, ala ta raposa kibo. Taka andia le bina mona kiko le quand même amida. Non mona beauté ya bongote. Donc ndem so total internet, to mona basi nyoso bo lo na internet. Ana na YouTube ba basi ba mi ba mona ki amida. Ndem bina bo tala ngel longagel show. Ana mi ba mona ki amida. Yango botu ko sala ba concurrence mo boye na internet que ya zwa te bo sim sa ba ninga ba kisi ba ko se retrouver Rosette Congo ça ba ko se retrouver le quoi ba Ana. Bande ko malembe via mbangu te boko kufa vato mando kunda bino biso tikali Ana nde bozo mone bongo aboma mutu na Angola Ana asana ba video ba musique ya baba mibali soko pati atindeli yango soko boy ko pese mbongo monta boku boyo kana ki a publier mutakala na yemo mutami publier yango pas luka ba client yemo mutami publier Kofi abatute lokuta kotala pa na kotel verambo lokuta kofite yemoko sandaka zadipete okoseli sanda makambo yomoko tango zo ba ke ba registra ki yo epa ya andi lokuta yo mutu ozaki na ba audio na yomoko yo mutu a registra na téléphone no ocha enregistrement ba appelle tout o enregistra suko ba audio ya Benita o enregistra pourquoi ce qui bénit à 5 qui 200 €. Est-ce que c'est qui nécessaire faut yebisango andi? Est-ce que c'est qui nécessaire faut enregistrer? Ba yabe bo c'est la ba sentiment na ba soni en fait. So likamboye muto amabe. Arrêtez avec tout ça en fait. Arrêtez. So likamboye muto amabe botika ba parti pris wana parce que muto te ngana na kama na neti nene ya bongo. Na senga nene ya 500 €. Na yoke on a minoko batu. Tu sais pas mobile nene ya tin internet nene ya mabe. Oh, botika babilo mo bosala netke ata mabeza wale za ba soni parce que bokedo defa. Neti yabe osa ta côté la Armstrong te parce que tango senga ki Armstrong 200 € biso zalati.
so e koma ki ndenge ni e koma na audio et puis e koma na bato nyonso bayeba ke osenga ke dessin ekolo ntango ozosenge mbo bamo afini enregistrement atika na matière parce que ye aza na motema ndeke abeba na mokili mobimba plus tard ntango ndeko no mwasi ya biso opesanga dessin ero na ozongisa est ce que abikabelanga abi no pesanga na kozongisa et puis azongisa pourquoi ko enregistrer ko salir ye na miso bato boye pourquoi ko diminuer mutu tant mosusu na mbongo mais en espèce aza nango te tant mosusu en espèce na mbongo te na bongo mo urgent ah pesanga no dessin ndeko nanga na kozongisela yo azongisa pourquoi ko enregistrer ye pourquoi fait comme la munoko ya andi oza lokuta osola na main libre te et ça makambo otonga ka ba fi internet okuta parce que yo za no molaso otonga ka bango nde bongo kei ba mone minene bonga senga dessin yo ka kutu audio et ça c'est toi tu ko Chantal Bola enregistre ça pourquoi yo za na problème na on a Fanny parce que ngana linga Chantal no linga nga Fanny te ngana kina logique des choses ndenge Fanny linga andi ngana linga Fanny te donc natikali ka na Chantal asala ki erreur peut-être tam sous audio natikali na Chantal mais ezate ke lokona linga Chantal fona linga Fanny no linga Fanny te parce que ye pas za fille ya mosizo ah tozo ko épargner mutu te Fanny za fille ya mosizo lobi kuna ko beta pe Chantal mosizo ndeti je le papa trésor azane ka esprit oui je comprends donc yo enregistre on va enregistrer Chantal Bola pourquoi pour la TV aux défendre enregistrer Chantal Bola pourquoi tu enregistrer Chantal Bola aux audio na pourquoi pour vos aki qui kamade YouTube to c'est comme to bon na ba prise en fait ya lo kwa ndenge nani awa ba enregistrer pas ya Raissa qui camarade mabe enregistrer et rapport na nini mama talon ou enregistrer la ka era nini parce que yona era bozaki otonga eza logique et le quoi era benginga to solo là est-ce que nous makanisa ko enregistrer era Kovo enregistrer era pourquoi et puis na quel beat en fait yona era bo solo là boza eki to za ngambu moko est-ce que to za ngambu moko il faut na bando ko enregistrer baninga ou enregistrer ce ko era nini intention ezaki nini ozapela posa era leka kuna po yo za makasi na obengisa ba mibali yo pe poso ezaka era pa leka kuna lia kovo po to za dana kovo do yo za kovo argent yo za na posa pe era so o enregistrer batu no bon poani o enregistrer Chantal o enregistrer era o enregistrer batu tout oza dangereuse na société hein Ozad yo mi baila batanyo sozo taka okenda ki chata ko tourner clip à Cindy molala na Kofi ok tourner clip à Cindy batio figurante e longa Cindy batio figurante nzembo Cindy clip à Cindy batio figurante na clip à Cindy yo bite figurante ko simba te tina mbetu fona za Cindy olali na le vieux est-ce que ça mutu batoko pesa confiance yo zo lela ke Fanny lingi mobali no bongo yo bota na mobali ya yaya na yo bota yaya no akeli bala zo bota te po bosa la coterie ya famille ba pesi yo bota mobala yaya po mbongo etika na famille yo ko ba famille yango abino ezaka ndenge nini yo bokoma mindele to zaka ba bantu yo ko to bota mobala yaya no mwana no otambusa ke na chaise roula asape mwana mbandati po yo bimana tata na eti Maman ba Anna, oye ko yesa Anna za na 30 ans. Maman Anna, o mata na live. O bala biso ke moi noza moi mukie. Maman mo ya jeune, maman oza ndokie. Po Anna aya ki chasa azwa moi na kina ya ko bomé na poto. Ayiba conteneur ya Zara. Maman na Anna, ta mwana nao. Yo mto mata na ba live o défendre moi no. Moi na ngaza moi mukie. Yo mo mama mutakisi, okotisi mwana na kisi, mwana so alingi mobali ya bengi yo mama, bokomi ko sa koterie ndeni bokosala. Yo mama mata na obi biso nyoso to mikolo anati, mama Ana, o mata na live, obi biso nyoso 26 ans. Obi biso nyoso nete toza mukolo Ana, mama oza ndoke mama Ana. Kovo na ndenge tela bongo mutua Ana mulai bongo, loko mulongosi. Biso za mikolo Ana. Mama
Mwana no 49 wana yo mama mukolo bo matana live lobi bango nyonso baza mukolo ana aza mwana muke mwana no mutu mulayo kwa mulongosi dikosi ezonga sima lokola baya kombi biso to mikolo ana mukolo bongo mipende kauka mipende kuba menkoso ta misapia makolo minene banda milai lokwa banzeta ya mikungu mwana no mukolo bongo aza lisokote aka na batoyo mibali ba mona ke Beyoncé mutaza mabe bongo mibali bamona ke Beyoncé biso to mikolo na ye makambo ya boma mutu na ngola biso to boma batu na ba vie biso to boma batu mwana na kenda cimetière kenda otika masanga yebisanga fili na internet kenda otika masanga na cimetière mwana na kataka batu makila ba fiba na biso to sala makambo wana biso na internet zoka biso to makambo kwa lever ya batoyo ya kovanza bandumba déjà mutu avanza bandumba na ndako za mama bandumba faza mukolo mwana na kovo bonga kataka su itenganga pekisi etale longi mabe elongo kwa mupiko tomate bungi na wenze mwana na longi mabe bongo na bite mibali ba mona keki to poza ka kisa za mwindi lokola pine tala ye mulai lokola nzeta fi de fer tala mulai elongi tala matoko lokola ba paipa etelite mwana na longi mabe wana biso to mikolo na ye mwana na mabe wana mabele lokola mabele te alakana libele te so lati mabaya na lata mwana muke so mona fini internet na mabaya lokola I am strong so mona fini internet na mabaya bongo mama vonga ye wana alata mabaya mama beti masikini no wana mwana muke bi ba basoti noso mideli nyoso mabaya ba tailleur sana ngona ndako ye pena zaka na papier ba modèle ba tailleur biso lata bongo biso tona taka loka mo ba couper mike masoko libanda ba jipe mike mataku nyoso libanda to saka ba biloka mike bi ba pantalon bi ba veste mo to lati ba robe ba to koma lati robe yo mwana no lata mabaya mavonga ye mukolo abeti masikini no wana pongo love mabaya nyoso atango akalaza nango baninga henga sina bali ana libaya nango asana mibaya muntsambu ya beti masikini asana ngona ndako tala mabaya so ati libaya mabele vanda katena mabaya ifata chifo tala mabele absent na kati libaya mabele absent mutazana libele absent na libaya mabaya zeba keka buloka bazoke sanga na biscuit ta mabaya ndenge diembisa ke loka bazoke sanga na biscuit ntemwa libele mukie loka bambuma mikinza mabela mwana na we vana na kati mabaya te bibana ngo bamona ke Beyoncé ko po sa pena kisi ndeti boy ayemso azoza na mobali te ne longi nini ana lisokote azana lisokote azaka na batoyo boye ana lisokote yebi lisokolo to temisa be kadisho na masoko to temisa I am strong to so ka kadisho kita to telemisa pesa